bango eza lokuta zeme eza tout consort et qui ezongi machin machin conseil gratuit ba ta biso ba ata glodi que Bible le dit que ton oui soit oui que ton non soit non bobi que Karina na zi mais boza tika la wana so na zi botika e bandaki Karim Okonzi azwa mukanda te tolali tolamu bana mukanda ezwa mino na pesa nini ekangama oui balobi zemi mais comme sur ba dutka ndenge lo machin bango ba ba sans esprit il faut dans l'esprit. Il y a un irsi péchant à black line au bout. Ah, est-ce que vous en avez pas bon séjour dans si moi ni l'esprit mon esprit belé ba trop ba Karim mon cause ba esprit belé. Donc on dit que mon doit na zemité garder oui na yo. Que ton oui soit oui que ton non soit non. Comme peut-être on a monisé miango ce qui on dirait zemi zate mais non luka zemi non mon té zala positif. Car quand on a zemi gloire à Dieu on va que maloba ba na fêter. On va pas sur ba loba ka pona ba mabe ya ba. Donc bino bon moi bango il faut pas zala wana yo kana benga ba esclave automatiquement baza ba esclave. Na biso Karina na zemi gloire à Dieu. Enyo ba ke maloba ba na fêter. Bato ba ba ke Karina au bota c'est que ça le contraire, c'est Karina y a na zemi c'est que pas au bota. Mais so pas zemi pété. Disons merci à Dieu. Enyo ba ke ana zemi te zana position. So ko wala position ke nga oui na ngeza oui non na ngeza non. Sikoyo yela nga peso ngo yana nga. Terenga na dans sens que pendant ozo kende na ba nanga na ba ndeko nga ba diaspora ba comprendre que ozo ba na Yvette Kablo mundi ozo sa ko bouger na aider yo. Na lobby na temps normal. Na sungo to cha ba ngwa l'aise. Na temps normal na vie normale. Soko oswana na mutu. Ata ko ke fait ko tsi mutana ko kabola bilo ko lia bilo na. Vamos embora. Pangilomba kwanzali. Yanti tena epima kenwoso. Epangiambe. Ufufamo. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. produit na biso o tosalelaka ongam kopia na selaka oyo eza oil elongi oyo eza oil ya nzoto oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout toza na bacrème oyo etretaka batache ya maboko baacne babouton so oza na ngo traité lèvres na yo ekoma rose toza na basavon toza na balotion donc vous contactez puis on a WhatsApp. Bonjour, bonsoir, ça dépend de la place émission par rapport à Kandenge Zara vraiment na robosa na kumisa nzambe te o sangangolu lelo na fanda liboso na bino nzambo apesinga souffle de vie quand nene bote alobaka kolala kolamkeza utilité parce que ebele bakufi ngana leki bango ne lokote ata moto ya pamba na ngote na uti kuna na ya osa musala na fiti transport mais pe manzamba pesinga ya ofele na kumisa nzambe na lola zwana lokumu merci pona bino babone na nga tout obozo s'abonner mikolo yo botondi selinga chest di balobi bokoto o azolamba abimino na cuisine to sola par rapport o azobima akati no chombo po nene botaya yena ba dossier kan ndenge zalaka ba dossier liko na ngo makambo to sola makambo ndenge zalaka no bosa na te la famille de nene botayi bambote na bino na moni bongo mama Fifi depuis Suisse bambote na yo la petite Joël depuis State balobi Marina Bolo charge à Paris makambo bambote na bino wana pourquoi pas Divine Victoire bambote na yo na pesa bambote na ba Pauline la famille de nene botayi tout Chichou de Londres depuis Autriche bambote na yo Freddy Mwana na kati Bruxelles balobi yanga moko ya kati pourquoi pas balobi yanga moko ya kati mini balobi wana soldat master nga moko sola kitoko makasi balobi Divine Victoire makambo Fatou Miracle force tranquille quand ndenge zalaka ba mère bobengi nga nene botayi décarré yambi trop yambela biso pe décarré posele biso pe kesa ko za songi biso pe loto e bano vie décarré to yoka no pe décarré nga bibongo problème ya tête sali ka ndenge zalaka vraiment lodi so zana ngai vraiment fongolela nga ba famille de Nene Botayi vraiment bando nga nyoso ninga ba mona décarré bonjour Nene Botayi lisu gola lisu na ebisi boni santé o seki boya donc voilà boya ko boya
Maramoueza. Voilà, ma santé ça va, Dieu fait grâce au Bunda Bunda, même si le Maramoué, Ezoya, Simba, Simbaté, mais dans l'ensemble, Dieu fait grâce, nous sommes là tous se battre, on est là. Merci d'avoir pensé à moi, le tout, mais comme ça, l'analyse Oyo, parce que nous sommes tout ça, là, on a bon, Soli Kamboza, Tobinga, tout ça, l'analyse pour Kaboli vidéo. Na autorisation, notre aussi, on a fait vidéo et des gars, la vérité, nous sommes Ondima. Non, problème, d'accord, merci beaucoup. Merci aussi à notre caméraman, mon film, Glody, merci pour votre assistance. Un grand merci à rappeler bateau soutenir de loin comme de près. En commençant par celle qu'on appelle Madame Shakipo Samou Shakina. Il faut à Madame Shakipo, un grand merci. Un grand merci à la Chine Mobimba, l'autorité morale Nango. Karine Mokonza Baron, un grand merci aussi à maman autorité Batutu Balinga. Bisobana membre à la Chine, je vous aime à mort. Pourquoi pas le fils du trône. Babi le fils du trône à la Chine à Zalara. Garçon Paris, Rigen Ngoma. Babi garçon Paris. Balobi voilà. Quand nous allons dans le monde, mais c'est Google vraiment. To se ka mukie mawa ezala kebele ya solo te décaré oh na ebisi yo mondo oboyo te ke mondo ko se ezala mukie azaka milelo na milelo nzolele na nzolele awa kolala kolamuka to monaki bande kona biso o batika ki biso vraiment na matadi kibala wapi bongo na pesi ba mes condoléances na famille wana nyonso tout o ba kufeli ba perdre ba mama bande ko bayaya vraiment zo sala pasi na ebité décaré basinga courant wana bazipa yango te eza te ke o mutu aleka amona te puis nzela wana so totali pe bien eza nzela moko boye oyo bandeko na biso bavoyagera presque tout le temps kotala lelo bandeko bakende bele boye batika biso nayebi te décaré la question est nene botei ba réponse eza décaré. Voilà, merci d'abord pour notre fongoli branche wana ya si je sali participer mawa nene te dans tous les sola bat mort d'homme tout les sola fait c'était collation te ya matanga ya mawa oyo ba perdre ba vie na bango maman mo bala mke na tonga bité na kioso mbela bana nga biloko lia na kiosala na ke wenzi na ke koteka azongi te muto soit tika ki maman peut-être a sauté ki papa na ba 4 heures ake wenza bien na ke ko bunda parce que ba maman ne ba simbi ndako ba maman ne ba ko simba biso surtout en Afrique biso ba maman ne ba komi centre c'est grâce à ma maman peut-être ba kotanga c'est grâce à ma peut-être ndako izo ko lia donc maman wa ki ko perdre vie les ba maman te ba papa pe ba za kati na maman bwana peut-être ba non soit te que so ba chasser na ba wenza ba pe ba za victime ya makamwana donc ça fait vraiment mal quand nous koloba ezan zela oza peut-être ko koloba emi maka matadi emi maka mwanda emi maka boma emi maka ba lufu mebele ils avaient nzaba konzive ba lekaka mingi nene botele so ça la passe en mboka msezani comment expliquer ba konziva ko ba kitaka na place de gay salami basingane moi attends la vie sur gloire de district basingane l'équipe colo bon c'est dangereux bato teka banana c bato teka na c basingane courant bato ba na c ya de risque en plus pe ba mama na bateka na nzela eza wenzi eza wenzi te me ba komisango wenzi pardon ba komisango wenzi nzela eza fait ba sela ba wenzi na kati so ça ba wenzi te ba mama ba bengo ba mama ba welisa bateka ka juste na principal wana tongo ba 4 ndete ya mama ba la bazivida wana 3 4 bateki na ba 6 ba siko mbula pe tongo mbula pe mama nzambe mbula pe ba to sepa na mbula parce que bana ba maite ba profiter ba mai na ba côté kuna pe bana moi difficulté mai ba to so mbula be mbula be peut-être so ko zinda donc mbula elle ba branche belé ba so ba mbula belé bikisa ba so ba mbula ba belé siko mbula tongo beti. Quand tu as battu Snell, tu vas organiser. Moi, je n'ai pas la responsabilité de ma casse en matériel. Je vais battre Snell. Pour le numéro 1, c'est le numéro Souka. Pourquoi? Parce que Bassar va entretien Bassinga Bangote. Balani la maman Bassinga Bangote. Bayaka toujours quand ton likamo isan de Babaraka en retard. Sur ba koufi plus de 30, plus de 28 personnes va koufi wana. Yebisa combien de personnes va koufi? Combien de familles va rouler dans la minso? Batbon ba ma colonasi, batbon ba la pinzone, qu'est-ce qui ne va pas? Ezaki minogiste. C'est comme Batba Koufi. Attends, ça dit 50 000 points de presse. Batba va la mukasute. Batba va la mukasute. Et là, quand ça vient à Batadi, Nathalie Gibala, on a talent à quel bout vient à biso David Nsala que je sali. Nansele. Batba bazo te kana se ya ba Singapour. On comprend. Ba Singapour ba te kana se ba Singapour na mutu boye pene. Au simbi batol boye au lengi na talent à quel boule. Sur laquelle man na quel boule il y a vient sur David Nsala. L'action à la télévision. Ce que vous avez fait un scandale, comme que je suis une série. Arrêtez avec des distractions que je suis, ma télévision. Non, il faut d'abord qu'on améliorer avant le pire est arrivé. C'est quoi le pire? Courant l'icolo, courant ça dangereux. Courant ça combien de watts? 6 000, 4 6 000 règlements modernes. Babel a dit 6 000, on a dit 6 000.
Voilà soit haute tension. C'est ça haute tension qui ça mais ego ben ba neto vandi ego ben ba bien attendez tout ça. Ego mutana ropa gambela tia. Parce que ça a pouvoir en plus mai peut déjà sur les yeux dans sa main et bendaka. Tout à film ba Titanic ba to fa be bizarre ni courant pe na Titanic. Donc ça veut dire que makambo eleki na kata mboka makambo ça fait la honte ça fait et là ça niveau ya makambo o eza en plus na la ni honorable na biso Patrick Mouya que je salue biso bana bandala lobi ke alobi ke alobi ba poser quelque question et pas Gilles Boulem alobi ke to mona ki ba badmi ba ndeko na biso na 207 ya alobi ke fait même bon ambulance honorable abi ke ba memara bi bembe na ambulance c'est ça et na ebité ba memana nini et parce que na trouble bato ba comment en commentaire parce que tout monde na poto alobi ba memaka bembe na ambulance te ba memana so na nini soto ebité ça tombe bien ba aider biso ba diaspora mbosunga biso ko commerce na pas tout monde na poto so comme salami ambulance so comme salami to ba côte ça ba chasser ba côte elle est là quand oui il est là bongo dès que retika elle est là dès que ça non sérieux ko et voilà cause il est là bon peut-être na kati yote des carrés to so parce que ça maman ouais ça passe ça maman sengote magana seki parce que papa on lobi maman ambulance peut-être ambulance et même ka o ça peut-être mtaza gravement kasi te on peut-être babi ambulance et et là on est commis il y a un mitou net na ba docteur et tout na les nine pas on aura chef son a trouble quand même marqué bébé ka moko parce que même parce que comme madame et bébé na ça 207 manque à considération en plus tout le monde na poto ba char na ba sac ba kangi ba tirette parce que par contre biso ba lingi na mama puta c'est moi ils ont plus ça moi passe et ça passe des carrés et ça passe et comme donc même de qu'on a 207 ba point de presse sur le savoir expliquer ça on a besoin d'expliquer ça on a besoin que qu'est-ce qui s'est passé est-ce que tu as la casse que mboule bêtise scandale les salles mais pour boyer au point de presse pour singa ba parler singa mes condoléances pour ba ki batanga gouvernement de non il y a pas de sens il faut chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Par exemple, les deux côtés, na ba maman ba teka attends na gamel ba na droite on teka boye te faut ba yoka teka na kati yote ba maman o pe ba teka na ba wenze o moni quelque part to kokolo ba ke gouvernement oui gouvernement il y a des fois on m'a dit batadi kibala na baza pe na ba wenze ba kote bona kati ba yi odi ba ngi nzela principal ba ngi ka principal na sens ni ateka rapide ba musa ko le kana na mutuka asombi aleki mais enquête soki ba koti na kati bakoti na bango so na bike na oleka 5 heures nosomba matungu nanga nosomba ba aubergine nanga ne na mona matadi kibala ezebe ba konga nanga na kosa ko obligé na mutuka na kiti na koti na sombi era yango pe bazongisa biso déjà ba mama na biso azikida o baza pe na ba presse wana bazonga sima era yango na ndenga mabete bazongisa biso déjà sima to souhaiter pour ba singa ko pe le cas na mona to souhaiter te surtout baza maka ba bordi bo na presse ka lobi na le cas bango na na bien ata ko tu pona courant ko ti ata ko pona mutuka ko ta ka frère kati vous papa et kati kuna donc ça fait vraiment mal lobi to leki na moto na uti quartier 1 bande ko na ba diaspora to le kana sigida embouteillage to la na triomphal dès que nga na moto awa maman no teka ba sete ba matungulu tout près ba pour ça na répéter c'est ça le problème ba pour ça na te pourquoi ba ba répéter ata voiture mne nezo ya ba saka na mais quand tout ngo ko futa non ba maman bien vina bino bon luka bo kota na ba wenzi so moi so ba kota na ba wenzi ba sala salongo chaque samedi bango moko wenzi ba maman be ba ngokota wenzi pas ba wenzi ya salité surtout ba fille ba bonga ba fille o ba na j'ai pas le temps ba fille ba na ba boka ça j'ai pas le temps o ba na ça qui bo o ba me ça qui bo Maman Pierre Matungulu là 15 000 il y a 18 000 20 000 wana 20 000 wana mais ça reste vie ba fille ba linga wenzi parce que wenzi la salité et pourtant so ba maman Pierre o ba teka wenzi ça la salle au chaque jour na ba boss ba ko permettre biso to kota na kati c'est ça donc ça vraiment le dit pas si donc gouvernement na ba ko kuna ba maman na ba kuna ba maman na papa esnel laisse biso ba ta banda to sali ni to za victime des jours dans la couranté des jours on a continué ça et ça la mikona des jours on a continué que ce qui biso to ça victime tu sim koni quelqu'un faut pas bon ça singe uta matadi kibala bon ba bon ça bona kasaba ko reza ndenge toi ka kisa ça bisonyo sauce Jésus Christ merci vraiment merci de carré na ba réponse na yo vraiment bande ko nga ba diaspora ndela ça bino vraiment tolingana na biso na bino tolingana na biso vraiment poto sara mama on ngeza la parce que zo sama on a dit que bino to ba diaspora bozana mawa bozolela mana mona ba commentaire presque ba corps eleki en tout cas sali pasi kota la maman na batiki bana voilà kota la donc neso de karenga la koka kota la vidéo na mbate OK parce que tellement na za mutu mo motema ngeza mo somo mingi na koka vraiment te mais
mabenga ngalo plus de 3 heures du temps masula binanga le fils du trône Rigen Ngoma les garçons pareil nanga décaré non kokatama imaginer ba maman na bana na ba tiki ba rosuka bo peut-être muto sa wale ay peut-être na luka wangila na ngana wenze ay akuté comme donc atiki ba bébé donc ça fait vraiment mal nous sommes le cœur vraiment avec bango nous avons conseillé nous avons assisté bon ba bref au nom de Néné Bota idée carré Glody ils se présenter ba ça peut bien t'es pas sorti bito kokende biso to kokende biso mais ba bimisa biso pe ko ko te na ndenge mabete te to mo bosi to ka abu parce que ba ça mais ça non morgue ni tu vois non on te ba bi ba tena maman et moi je ne sais pas on dit ba supposons mais sikani sika moko to zawana wana baza ba makila na biso okei famille to za makila o elali ya biso pezo cycle c'est-à-dire donc photo le na bango longo parce que bible lobi to lela na ba oyo bazolela ezo ça vraiment pas si merci des carrés quand ndenge za vraiment to le ki terrain wana ya mawa to yesiko vraiment na makamboyo ezo sala manakata mboka mbese Google mboka mbesa mram Google ezo leka des carrés la mukie o seke bele ko seke bele des carrés on a kuto tema teto le kaka mukie o seka mukie o lele bele OK na bongisi za awa mona za ko seka mukie mawande za kebele donc na biso yo to mona papa na biso des fois bakundaki ye ezo sa passe bakundi ve na biso des fois mbongo ya mowei ekoma nini $25,000 tozobeta 7 na $25,000 vena so des fois batali akufi atika ba bijou ba valise matiki na elupa mute mbongo wana soki ba pesa ka ta famille na bango ata mobimba te parce que bango be bakena ko kota ko bima wana ba pe na droit ko zota mwa mukie akoka ko somba ta mwa mabele mama na ya zanvi mais mbongo ekabwani mama mbila belle kuna zuya ye parti oh kuna zuya ye parti na landa ki vela ngama na chance obi asutuka kaka nani chaka konga ko tikele 500 akoti na kata kara kei en même temps l'explication ya Amanda chante lobi 500 on eza ba droit o ba ko beta na musique est-ce que ko beta musique ya ndeko na kufi faut ba futa bino to kwa décaré na yebité ngama mamwane lianga mutu makasi voilà d'abord Néné merci bamando fongoli entre parenthèses auto me consommer vite fait parce que ça fait la honte oui avant d'abord na kota na muzino marambo entre le moins vite fait mutu tata délire na ye peut-être papa général des fois ba ki na bota na ngati ata le son na kufi mutu bénéfice na pont na ngasa petit to so ba mapango ba bota ba excuser ngaba tapoto na ba mutu sana délire na ye c'est ça mutu ba bi était encore na bota na ngati na liambongo na voyager po babi ba ndeko ma famille babi ata ba benye na 12 heures problème réalité ya famille il y a des fois mutu yango ta parier moko pourquoi des fois sommet le pango peut-être moi qui na na moi cité ya sir na 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 bana peut-être le son na kufi na kina ina percer bon ba so ba ko bénéficier elo na mais ça peut ba ça peut mabe na bato te bana ba mbongo ata oboti te il faut somba pe kaka otsika to mona ata image on tika ndeko na biso c'est ça ce que tu na para ba misa ça fait la honte c'est ça soni tu veux ta maso ba misa ba yeba bana ba combo neti no kama la belle la Cléopâtre de la musique congolaise akoko taka ba bêtises to taka on ba bêtises malelo ko na $1,000 peut-être pour la $25,000 wana parce que ça somme parce que ba ya ba pesa ke part ça tu veux te soit qui $5,000 en so bon ça c'est plus de $1,000 tu vas pender parce que ça somme embelé donc comment expliquer ndona kufi pour na honneur ya mémoire na biande on a bino bo sacrifier pour nos propres intérêts na bino voto comme wana bo sacrifier pour nos propres intérêts na bino ça fait la honte Néné na biso ya des mutu kufi likola $500 ba koki ambomete ba kunde mo poli de sa canette à général des FAO likola $5,000 beaucoup comme ça moi pour bonne intérêt ba poche na bino na bien au fait niveau to kende et comme ça star a kufi famille mo ko organiser matanga na ye tina suka oh ba ke to musicien bakota bango oui parce que ça fait la pour ça et là na maman Marie ça mpeka bon o fa patsa lemo fa patsa lembo ya ka so ba misa ba cote na kata dossier photo kaka retomba mabe ezala ni ba misa na biso to expliquer biso et puis ba misa so pe ba na ba mbongo de carré bo fa na loki miate bo fa na loki miate bo pesa so explication est-ce qu'on a besoin de vos explications ba point de presse na bino on a pas besoin et là on a pour ça mbongo wana babi celui qui travaille l'hôtel mange l'hôtel tout so la paie mais pas tanga pe na la sala ngo ba so mbongo OK merde to sala calcul boye mais to tambola kana to tambola mama on ekendela ka ndango esali boye bito bozui oyo bito bozui par rapport de to sama ba carburant na biso ba démarche ba kina bongo so bo englober nyonso parce que ve chaque kongo na kati ote ve chaque kongo palo ba eloko ni misolobi azana mutuka me mutuka etambola na maite etambola na carburant bisolo pe ba unité na ye wakenda ko benga ba conduit tout consort akoza na raison mais est-ce que na raison na décaré ezo senga ka $25,000 wana nyonso famille mona te lo côté probabi famille ba mona ki oya liboso bimi ça na moi mutu ya mi balé 25 ne ba monité et puis likolo nango ba décorer té c'est ça le problème ça na la wana mutu ça la que
bolingo moko balinga mabe en réalité balinga mabe défendre pas défendre na kisa sa pété ali kisa tande mingi libanda mboka parce que so balinga ki pa na nibité lo ba ba excusez nga na souhaiter mon monter liwa et ça a été so ki mwisa mon songolo par là ça ça ko se banga ba sa ilongo de la ma santi baba luka ba ba décorer penza héros maman machin non une question mon ko ba répondre en pété po ba prier oh tu na question ba répondre ba répondre en te ba tu nga ba répondre en pété te ata na bapel to émission sur le pied numéro puis na ba commentaire bon répondre moko ce qui muta kufi ba pour muta di ma héros ba comment ko somba ki héros to batala ba œuvre sali c'est une question je me pose parce que so bopesi 6 000 et être le sombi ki héros za ki héros te au sombi on ko somba pas te que ba héros national Lumumba to moi ba histoire sala le so moi démocratie ko ta mboka c'est grâce peut-être à Lumumba si être on a héros ne ba cour na ba musicien pour na ba explore ba sala éducateur ba éducateur à masse na ba nzembo ni tout qui malembe peut-être à l'époque il y a kala na nié général des fautes à l'époque il faisait à ça succès ba sur ba monstre quand même ba loba ki bilela mais na époque à lelo na moi tant tika vidéo wana ba fali ba bota maki ba faire ba bimaki ba tebe ba bimaki ba robine ba chef machin ba yiko kota siko OK ba ko primer comme héros to boité mais faut pas foutre longa mbongo qu'est-ce que je marque il y a question pendant tout ba répondre non OK ba répondre et ça m'a passé ça m'a sonné dans mon coup to rôle ba pela ba misa ba meka ko sala non par responsabilité ba na motema mawa wa ku faire et puis atiki pe maman na ye atiki famille na ye atiki mission na bien la famille na bumbu peut-être que c'est un bon ba ko sortir pour na bon bandal ba pousse na mandam ça fait la honte ça passe et là ça qui est grand et là ça qui na biso musicien na biso ba journaliste ba so ba matolo to beta ko matolo donc to ba biso matolo what's ko finir so ba immature donc na biso ba immature complet donc à cop moko merci a droit de kara bi batko finga biso na bango to saka ko bisanga po biso ko ça personne et ça sonte eza ne bongo ba vina bango ngwana ba liaka mbonga ba tuba kufi balinga ba kufa ba dondwa et ça la bongo donc ba question za ne botai ba réponse za ya décaré nini décaré ba chi à l'homme de boya donc baya makameza boya vraiment mamezali po mameza to solo mo ke ne to ke so malembe na profiter pesa ba bon séjour na Belvi Kandi la patronne aussi depuis Lubumbashi Silla Bisalu Mam Sipomba Sen balobi na kata katanga tombe makambo eza na isha koko babi pourquoi pas Vincent Toulouse babi musala les salama mais c'est bino musala en tout cas nga plaisir na ngasa pona moni siko kete ndenge na linga kinde mama weke ipo banguna balipoi siko ba okisoni balobi bakuk famille bota bo simbana bo tchaba ndeko wana po to tchaba ngo po wa ko ya pas séparer bango bazonga sima biso toza pona ko défendre pona ko telemela bango po ba kabola bandeko te ba keli boso ba sala sonde musala to ya awa po to défendre boulot au moins na kata katanga kuna ne ba sala musala boyne to linga mais en plus bato ba ko na kata rivalité on dirait ba swana na mon peut-être tout le monde harmonie te nga linga ki no boye sali bien po bato ba surtout te na bato sese o bakendaka belva lobi si la songisi bamona nanu ke ntango oyo yakoloba belva lobi si la lobi luka salama na yo soki aza fanatique na yo asala komisa kitoko yaka commentaire na profite apesa batumbalafu nyonso bamibange nyonso babi bamibange ya Gabriel Bolembo nalinga babi bamibange nayebi bamibange batikaka te wa famille donc nalinga bino mpo tolingana mpe mingi donc nalinga bino mingi dekare tozaka na mboka ya baquestion ya monsieur Google balobi décaré azalaka la Chine ou un peu question batinenga na autonomie mi surtout nene to mona aka décaré mkemki Karine Mokonzi siko to ebate azalaka la Chine azalaka muta mam stonde nini yo fongole nanga po ngala ko lo bate na place no yo moko za wana si place ngala la Chine ngaza noko bana Karine donc za noko ya bana ya Karine Mokonzi merci na bande wotinenga na poser décaré question j'espère boyo ke ngala za mulanga pembe na poser question réponse est-ce que noko ngo ya ndenge nini na noko ya bana ya Karine Mokonzi Karine la Chine baza bana Karine baza famille ya Karine ba maman ba ndeko bana kati wana parce que la Chine c'est famille na biso ta famille biologique na kati ngana Mokonzi de Karine Mokonzi de Karine Mokonzi ba chez zaka komona zwa kozwa na de Karine Mokonzi OK wanga pe na suna nga kombo ya problème te sikoyo au dernier tout là c'est juste une parenthèse na YouTube tu as ba branche qu'on deka misato ya ndenge mabete tu as ba branche misato okoko tangela onotanga kubanga te onotanga za les onotanga bona ngali andaka mutu ndamutanga pa mutu azate makambo okana décaré boya ina la parchon na ne lokala kangisa makambo na kangisa parchon ya lo nsaka te ba la ngoti kota ne loko kanga maboy na kingwe kata na mwambe ya mo na ka décaré
Toi dans la Chine, branche à toi dans la Chine, branche à Liboso et Makassi. Deuxième branche c'est ba Warrior. Troisième branche c'est ba Gaulois. Après la spiritualité c'est comme qu'on na CC. Oh, tika boy bongo sobi bongo nini Nini. C'est là. Mais non ma musique. Ma musique ndé. Pas Karine pas yemba kasi. Ma musique, ma branche à minene, la Chine à la première position. Ba Warrior, so ba Warrior, il y a fallu pour pas. Na ba Gaulois la troisième position Sili. Après la spiritualité c'est ba Pony, ba aux États-Unis on a besoin Yvette. Quelle est la musique Yvette yemba te? Na ma musique ma yemba. Yvette yemba te, ma yemba, ba branche ba kamisa. Donc on a mwana la Chine na kata la Chine, boto la Chine. Donc na vanda na kata la Chine, donc famille. Donc ba mi tuna ba question te ba comment que déclarer ba chia mwana Karine. Non moi il est Karine no ko ba na Karine. OK. Voilà. Bonne Karine Kasi. Elle va très très bien Karine Mokonzi mambi de la Chine, maman Coca-Cola. Baza bien à père ba petit. Na bien bon na YouTube dans la mobile yeba na kwa Karine mobile na mobile des stars. Te ba ndo mpe mi ba na ba. Te ba na yeba ko le mbala Karine. OK na terrain na terrain. Poza bande ko be. Te bote ko na terrain la seule YouTubeuse non na télévision na na chaîne la seule YouTubeuse. Wana mobile yeba mbala para succès. Le kwa Karine Mokonzi te ekapera ba petit. Ah. Evi Kikuli. O sanga bopoza azano kwa bana yango. On a beau frère na bisa sir. On a beau frère na sir. Que sir on peut mon ba dossier. De ça to ya penza. On comprend pas faire sir. On a beau faire donc mobile na Karine Evi Kikuli ba très très bien na kata parler. Ba to so ba bio na profiter pe lo kwa yo za yo moko ndeko babi ke zem yango eza ya lokuta zem eza tout consort et que ezongi machin machin. Conseil gratuit ba ta biso ba ata glodi. Que la Bible le dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Bobi que Karina na zim. Mais bon tikala wana. Soit na zim tikala. Et on dirait tout le monde on dirait ça zemi, on dirait ça zemi. Na kati yote le carré. Ka wana. Merci pour na rappel. E banda ki Karine Mokonzi azwa mukanda te. To lali to la mungu banda mukanda ezwa mino kama te sanini ekangama. Oui balobi zemi mais comme isu ba doute kan ndenge lobi machin. Bango ba ba sans esprit. Il faut dans l'esprit. Il y a un irsi péchant à Black Line au bout. Ah, est-ce que vous en avez pas bon séjour na yo? Dans si moi mille l'esprit mon ba esprit belé ba to ba Karine Mokonzi ba esprit belé. Donc on dit que mon doit na zemité, gardez oui na yo. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Au comme peut-être on a monisé miango, ce qui zé on dirait zémi zate, mais non luka zémi non mon té zala positif. Car quand on a zémi gloire à Dieu, on va qui man loba ba to na fêter. On met ba to so ba loba rapon na ba ma be ba. Donc bon moi bango faut pas zala wana yo kana benga ba esclave automatiquement ba za ba esclave parce que ngana de kana ba chiane na bona ko esclave mninga na mobile c'est impossible. Non nga so so l'équipe mo esili. Comment expliquer? C'est là na aider au place c'est que ça na loba mama na te oh na Yvette Lombo parce que Yvette aussi Karine aucune question Karine so na zeni. Na biso Karine na zeni gloire à Dieu. Enyo ba ki maloba ba to na fêter. Bato ba ba Karine au bota c'est que ça le contraire, c'est Karine il y a dans zemi c'est que pas au bota. Mais so pas zemi pété. Disons merci à Dieu. Enyo ba ki azana zemi te zana position. So ko wana position ke nga oui na ngeza oui, non na ngeza non. Sikoyo yela nga place ongoya na nga. Terenga na ba sens que pendant ozo kende na ba nanga na ba ndeko nga ba diaspora ba comprendre que ozo ba na Yvette Kalombo ndiro ozo sa ko bouger na aider yo. Na lobby na temps normal. Na sungo to cha ba à l'aise. Na temps normal na vie normale. So que oswana na mutu. Ata OK fait so kuti mutana okabola bilo olia bilo na yake. Oyebi? Oui. OK fait. Okuti akolo masanga no mila te. Yala ngo fait na yete. Mais les fenga to tema to tangana to lapana to swana. Bilono no simba te. Comment expliquer au swana na muninga déjà sile? Comment on l'a de la vie pourquoi? Wana o ba Yvette Kalombo. Na lobby o swana na muninga. Na lobby boye o swana na muninga. Bosolo la sute. Ko to mona eke zongi internet ebukana ka. Ebukana tino ni bukana. Bibo bukse te o mo bukse ne olbi na be. O mo bukse bukse ndeni. O bukse ndeni. Ebukana te sa bana bakota na kati. To mona comme na lobby o bukse na internet ndeni. Ebukana te? Ah, ebukana te. Bukse internet ka to evi ki kula ye. Ah, OK. Avec chimie. Oh, evi ala moi na Suisse abi moi ça ngala wapi. Oh, evi wapi. O bukse ndani bukse te. Oswana dana muninga sila. Vous comprenez? Oswana muninga sila. Ça la ville, là ça so force na yo. Moi si pour peser, bien belle botanga makila chaque semaine du mois. Na lobby na bonga mano penza. Yes makambo yango ba senga pa ma. La ki sa biso penza. La sa biso penza ki nene. Tu sens peut-être dans des carrés, tu sens peut-être dans X Y. Ki sa biso makasi na yo.
discuter, ok, discuter yaka. On était de meilleurs amis, tout le temps, on a des délire, ok, c'est bon. Et si il y a la biso capacité, oh, ya. Capacité, tu as chaîne, so bika au fini Karen, au fini ma Charlotte, les Congolais qui est vert. Des carrés. Na lobby, parce que au fini Karine, et au fini Karine, au Zuma Kambu. Au fini Karine, au net à YouTube, YouTube est venu au fini, en tal au fini. Il y a ça, quand YouTube est mort sans complexe à répondre. YouTube est mort au fini na TV, au Zuma Kambu. Nan. Azate. Ba diaspora. Nabi Azate. Azate. YouTube est noté ngana. Hola. Nini otanga na YouTube. YouTube na YouTube au fini pe batalio. Muto tanga komba finga Karine poza makambo. So finga akenda likolo. Te me bana ba finga na wana mutamtagada bandi na. Te mutamtagada bandi te zela. Mutagada bandi te mutagada bandi za kaka na sala émission moko ba sala plus de 10 émissions. On me place to leki là-bas. On me place il fallait à YouTube. C'est Karine Mokonzi. Ah OK. Il fallait à YouTube, il fallait na biso. Na longoli mutu te. Nota kamana na longoli mutu te l'exception des personnes au va na français. OK. Na chiluba ni na bossa pa na ngala bona chiluba na Kiswahili na Kikongo na biso kitoko yamba ba musicien, ba président orchestre à côté ligne mo ya bien. Nene. Ya solo na mabeta na bika vérité. On le vérité te. Ba orchestre ko kosi. Ba kawa wanda sa to ba no finga Karine. Na ba kawa ba kaneza bo. C'est que micro bientôt to pende. C'est que dota bien te obeta na heba. Na ba kawa ezokota wana. O ekota to era wana le mama ba Karine. Tela, o sona muningo lekisi page. O komi o komi o te na biso ba kala mwasi ya pembe fia Valère. Fiso a pembe c'est que fia zoa ka fia lokolo pela boka nyo so bonne. Te ko zo finga ki azana ndaku. Na lobby te na finga mutu te. Ngabe miso so go na YouTube gloria yebina na finga te. OK, merci. Na lobby boy. Na lobby boy. Fia pembe mutu so fa na complexe na ye. Oyebi. Pour dire que Sophia côté YouTube a bougé. On comprend. Elle dit que soit côté non yamba Kofi non yamba JB non yamba Songolo pakala. La seule YouTubeuse ça une émission une ça YouTube to venir ba analyse yamba faire rigolo la première son la deuxième son c'est Karine Mokonzi. Et ça émission to selon analyse à YouTube. YouTubeuse bien ça l'émission to ça to venir ba venir la analyse. Glody est sur biso. Nan. Yes. Bino ba ba combo. Émission nini Zela. Émission Zela. Le fils du trône en son biso Rigen Ngoma garçon Paris. À son le fils du trône. Yebisa yesa na émission nini o mta sala na YouTube. YouTubers I am bien invité to vendre la analyse. Azati émission kange cartonné et tika la histoire. Et créer ba prendre ba Kofi na ba Fali. Mais le mot te boma na Fali Kofi na Fali na Karim ba yemanze moko. Moi ba photo respect ba kaka ba légende na biso na monde ba YouTube. Oh, ba légende. Il faut to respecter bango. Ovité moi non faut faire beaucoup de respect parce que ba te belé ba za goût ça muso ba non ba français na ba ndaku ba kota YouTube français kenda. Kota na ndena ondima evi. Vous comprenez? Eza mobale za mwasi na longoli mutu te. Ba oni nyonso ba no ba français na ba ndaku me ba ya YouTube kuma biso to ba tamangale ke zongi. Na so to kina ba classe to ba classe na biso nyonso ba kili français malonga te. Donc parce qu'il y avait une fille à Osaka. So Karine na Osaka ma ba Marine Sam, so Karine na Osaka ma ya somo te ba za ba goût ça ba ekiri. Pour la Karine. Comme tel écrit na YouTube Karine Mokonzi. Ndayaka na équipe nationale. Le beto ba nyonso ba équipe nyonso mana se ba simba te ba panzana. Ba panzana so ninga mabe. Karine ba panzana kitoko Karine na boka na Belgique. Nanyo lekechu. Koto Kinshasa azana mapangu na azana lopangu na futela ka. Bazwa. Kuna motema mabe ezalate. Comme ba kiro comme ko sala ma motema mabe, jalousie. On comprend? Bandeko ba question za nga na ocho ya na internet kala te bango ndeka polo makambo. On a doit to la la ka to la biso biso na YouTube na ko na sukolite. Na ko penda na saka émission ba katinga kana box na se. Na sa émission na tika polo. Maboko ka bo. Kaka boyi na zo biso onde so kata mutu. Biso ako to brosa kate. To chaka poudre te. To kana souti manef zéro fausse maison la kisakaka. Ça veut dire quoi? Bo so na muninga esilite. Bi pesa kilo pesa Valère. Bi nyonso ba fi. Bozala ba camarade. Te. Bozala ba kapioka. Te. E bi pesa kilo. Ba la chimba ba excuser on entend comme l'autre tanya mabedi Neymar disent boko to solo la na pesa mbote. Yela Karimba solati. Yela Karimba solati. Yo katanya akipama ba Karim. Te na yo kate. Leke chu.
basona Karine tala Karine alobate sinza kapashi basona Karine tala baba Karine na yoka ata sonte ken pia makizembe aya kaka mama Karine kaso baby nanyo Frank Stemai chanteur kakanga excusenga chaque je viens dans Frank Stemai yeka mama Karine ya kashika micro so bongo to yata tala na vie faut mi yeba qui je suis bote soit disant wana makambu soit disant makambu soit disant yo maba misa kafu wala capacité faire une émission démontrer biso tourner page ici donc on est que ninge côté sili la moment za moment te ya ça ola de la vie muninga mobali wa ko mobali na été to ko ta so bote te yena so mobali na yo wa ke so be père ba petit na YouTube to tala to compter pour so mon écran ça que tonton télimi te aboyine mama obimisa po ko bimisa oh azate azanete aboyine eba bitumba na nalobi mbai na ye azate wala azate obite ah Yesu Christ le dire soit pas mouchoir s'il vous plaît natoki makasi boye makambo ki minene oh wala azate nzambe mobali azate pas mobali azate to mobali na YouTube mais na vie mutu on se pas ça makambo te ka fola que ça ba biso to zela tant jour o benga you that's ton abisa voice to zela to yo ka yemo aya cette émission qui baba bi kuna yo lingani bala poto ayate babe bela poto rata te to zela yo so bisa poto yate so Karine komisa nani et so pa yo bozaka ba ninga bozaka ba copie mais le rompé le kelanga ko yo ka audio mais ngana zela penza direct oyo vebi ke ngana lingani bala poto te mwana ba yate parce que bazala bien bazala bon terme mwana na grâce le banane kufa obi yana pas responsabilité obi so le grâce te mo libale kufa non ko lo baboete te kokota terrain na te po na loti te botika Brian ça va pas te wala grand frère nanga so ki lolo libala grâce kufa ça ba na ba botan ba kumba na kasa makambo bana pas responsabilité le grâce comment ko lela le grâce à TikTok na défaut le grâce à Instagram na défaut on est là parce que ça vie na ya zo voler te tika le coup moi si pété la mosapi on jeune na ye azo sa makam na ye très bien abala yo tondima yo soki premier 0 ozana yo simple gars bala ki bala le coup moi si c'est pété la mosapi babala olata lo pété na mosapi comme madame parce que balongo lorsque tu pété mosapi na plein d'action et il y a quelqu'un monté 4 mois na pesa mbote na famille benga babi famille benga zola tu comprends ni tozelaki na babi ke ba traité que voleuse de mari oui il y a ceux qui tinga na voleuse de mari to yate ovanda kine olexa chaîne na ina ya talika wana petit na ye te va ya over yet te am so basila ne déjà na PV Karine le bac abisa mama bankuso mama belé bela oyaka ndeni to ke bien donc c'est que ça on comprend bien boye ko yela ye po ya zana makambu te do ya linga ya Karine ana makambu et c'est vrai oh eza bongo nde ya solo ah Yesu Christo botai o sona décarré no kwa la Chine no kwa bana Karine décarré madame Jackie pose une chèque na chete sali o sona nga décarré j'ai mis belle ego bebe de la presse bambote na yo fait mon compte mon ami balobi tandula de tendresse tandula de dibinga de moi même bambote na yo saratola ya tola bokila le kondo va pekato di bambote na yo yango nene fako yande ole so direct ki ba koseli ngai ma me bebe ba tiki ba divorce sombele ebo makambo kasi basola ki yango na PV tu kasi le keka bongo tali kamio so tu pe ka to retraite na internet te biso to samba na YouTube te ezana likamso tala ro samba ko pa mese Google musu ko gérer ko samba na PV biso to samba na YouTube moi biso to samba ba ta poto eskizo to na ta poto mouchoir edenga biso na poto to samba bongo biso na poto to biso na YouTube so li kama bimi na 5h e ba na 10h na zawana donc pona bino pona biso te pona YouTube donc pona copte pona YouTube to boyite c'est que ndenge ndeko mwasa yaka koloba makambo wana te oyebimaka na audio se kabangaka babi franchement ba c'est skiza ki so c'est skiza ka ngaba kiza yi eza yi te basola ngona basola te mabe kota ko ba ko fanda ngana ebite ba comprendre nga nene ko ta vraiment ba question za nga ba réponse za sembla bavana na sembla hypocrisie eza vrai to ka bombeta to na YouTube ebima tout ça le dit quand émission mambo ebima non si peut mama minene za sombele mama ba kilo ya ngombe ça ouais si pas minane na biso mama grave scandale oh là wala kama to émission ka moins de 18 ans poto tanga ni to tanga na makambo na kombo na to tanga na penza ke eloko eza oyo yango zaro poser OK merci la vie zara oui non et comment expliquer comment nous mukala muninga no mwasi
Mais bien pas tu tout molé, ça me tout Na molé. bien. Et pas Yo ko mu kala mno mwasi ndenye zo sopa. Décarré. Yaya. Janvier Fia à metis héros yo. Zela malembe. Fia metis héros yo. Aleka na YouTube. Ako mu kala mninga ni mwasi. Ish. Donc kama wote. A répondre parce que janvier pas les caralo. Janvier te. Fait battu à Karine Mokonzi. Bodo finga. Est-ce qu'on fa yene bino ne bana monopole. Na YouTube mtaka na monopole azati. Ana YouTube. Na za toi fa Na répondre. YouTube mtaka na monopole azati na bien. Héros yo. Fi. Vous avez fait que le cas mninga no mwasi. Bien sûr vous ami bali. Vous avez pour régler chaque fin du mois pour excuser nga. Nina vandi boye. Quand tu as des filles, bino on nyonso dans la Chine, on a fait la Karine Mokonzi botika Yvette Kimia. Peut otika te. Bon mona kakoya te. Otika te on va bien otika te pas Karine oya te. Si ko bino. Moi c'est Karine oya te. Moi te bande moko parce que biso to kipate, ba biso na chaîne na chaque jour. Est-ce que on a makona lobelango. Yo ibinga ba est-ce qu'on a lobela makambo. to lobelité c'est la première. Et na moi c'est vraiment ça n'est des annexés. Non. C'est annexé parce que na rappelé yala moi si mashuku mameno makila munona ngati moi bad na mamu mamulekela. Na mulu musoli katangi ko na tera kaboy. Na munene. Na katangi na ma pete. Ça doit être chiluba et comprendre. Mais malobane ko ezozanga. Lekela mutoyo bwachi. Yes, Tangila, somba, tangila nkwasa somba, watching. Waski le bania tika Karine, atika via mwana. OK. Na to. Karine na vandi na père ba petit kuna na kasa. So ba na Karine na video. Kwa Karine tabulunga wala ba pati kana complément ska. Sambela. Merci bande ko nyoso bolanga nene ko. Karine ma pati bongo. Obi pati sa ba na poto ba ba foot ba ngo pati. Ah ba ngo pati. Ba ngani semul pizo. Semul. Cabo. On a faire besoin monde ta. Voilà. Mais kamite mobile pe ande ko bima poza ka mimi to sama mwana batama yande ona so mwasi. Abima kalate. Yo mona pesa gloire ngilobi sa mobile ne. Eno bimsele wa. Una na Grèce en na di sa so msamba na YouTube ne ko bitwe peli moto bon. Ne ba yi boy. Conseil grâce à bimsa ne écouter. Poto aka mi to aka mi suboy. Te ba ba sali ne. Ba yi bete bwani. To yi be. To zigi sa yala. Anje Karine nalinga bino to lingala ka vraiment entre pas comprendre que on va décarrer boya de la semilo qui tu vas me déranger nga nene ambele so décarrer bio trop bomoni siko bolinga boyoka boyoki on est na zo katana na makambo koloba makambo eza donc tu nga no kato yo zo katanga mais poser la question Jésus-Christ Nazareth n'habite ba diaspora nazo kate to suki a pas ba question to makambo on est aux parti pris yo za parti pris tenga na parti pris tenga na ba kande vérité vérité za na ba réponse eza oui na bona ngate mais vérité za ke faut bon niveau tenga na sa clé pas mais ça que bino pe moti ko lobela Yvette fait na lobi yo ta la YouTube okota na chaîne on a ba finir Karine matin midi soir te na monaka siko mais qu'est-ce que peut pas kanga benga noko maintenant na salle ni ça va te yenda tika ami pesa kilo na ba ke a ser nanga na temps normal na temps moko olanda susu ça moninga sila donc conseil au pesa ma zo kara ya Neymar ya 10 mboka tetanya mabedi na beta na ekarata la nete o ba Karine boya ya ka to bien Claudia dans ma caméra ngana ke na village pas pas les ketchu en aucun jour j'ai même à couper non pour vendre la combat Karine à c'était na lia na les ketchu na kena nanda kwa les ketchu Gloria yepi nene boye to lia ko chacha kuma bo esika moko na Neymar na kena ko discipline na pesa Neymar mais nzambe na likolo notre solo na Neymar mo ba Karine na tuma manika ni kama Neymar parce que bino bo toucha bango te on peut moi bango ba yaka pete bango pe ba yaka te yaya makambo eza yaya tunani bolian na bomi balobi mambo ezali to ya sous deuxième tour pour mambo eza ba diaspora mambo eza na bote alobi ke ba question ezara ya toujours ba réponse eza décarré ba chi c'est-à-dire boya ba chi ya nene oh western ba sanga western obe si komo na ngabe muteni ba chi ya gagner kama oni western obe beba western boya beba na ba passe mama ezambela nga bomonde na toki nga na kosa na kate na kosa Pierre papier ndona merci nga na kosa bomoni ka kena nga likolo vraiment ça ninga bien merci pour na ba réponse na yo to fingi mutute juste te poser ka ba question puis to sololi fingi toi on s'en fout et leur retirer ça tire oh
On s'en fout, on retire Il a ça. retiré l'émission exacte. Il a pas le montage exact. Il a fait mon émission quand on bimba il a le Eh, bah, on a bango te pour ba question ça nene botai. Ngala zaka na ba question ba réponse ça yo. Voilà. Il a le OK, exact. to le côté parce que nene botai a lobby le côté a posé ka ba question. Voilà. Donc c'est-à-dire to ça ka musala côté mabeza li bobengi, a pesa numéro na suka, kaka ndenge za ka. Glodi to na na suka. Pardon, déclaré to comme na suka question nga est-ce que ça ki mambo choleka oyo ya ser na Deborah. Oyo ba bibiaki mobile na ye lelo to moni vraiment tozo baté to kata limite ba mutaka disons ka tacle to yebiti na ko yana fa manga mona face au caméra kala te no ya wana me to shito ko to mona suka to doda ta mo muketo le kana par rapport conseil nini ozo pesa. Voilà ce que je peux dire par rapport à Marambo et qui na famille à Deborah Lukaou. Je suis d'abord de cœur avec madame Deborah Lukaou. Je dis aussi, nous avons consolé, nous avons assisté. Parce que le moment où il y a les cas, passer au Deborah, il y a un biseau, tu vends, tu vas passer à la télé. À ça, maman, il y a un preuve, il est très très dur pour elle. À ça, maman, il y a un côté de la communauté congolaise qui a la minité. Deborah, il y a un côté peut-être Liban Namboka. Mais dès que tu es peut-être qui ça, ça tourne au Congo, que Deborah, comment existe, il y a un biseau. Il n'y a pas longtemps, hein. Quand on dit, you fais ça, aïe 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 aïe, you prends ça, oh oh, et nice one, hey, you press the gay, aïe aïe aïe, you press the gay, hey, you press the gay, anglais passe, n'a rien bien qu'on a dans le commentaire. On comprend. Tu vas devoir dire moi mais grâce à la communauté congolaise, vous pouvez faire côté peu ça va djabou, il s'est sous bien. Mais par rapport d'abord à cette sincérité, il y a papa Cédric. Oui. Il y a on dit mamutaka là dans la TV. Peine à faciliter. En plus mutaka là on peut zapper puis bon ouais papa Cédric. Oh ça est bien hein. La couleur mon comment idée. Au contraire, ça la couleur mon comme Congolais non ça c'est bon. OK. Couleur qui mon corps. Vous comprenez? Elle a son fond la collection V. Do yo mo zito on tala on makasi. Qu'est-ce que V? Le pas que VT. Eh, nga tala nga ngote. Ouais, le taille point. Eh na ko ka ngota na bote na ngota la te na respect ba farati. C'est là la ça. Le téléphone. La ça téléphone. Ba to ba ligara. Non. Ah, décaré lo ba. Nga za na ba mama, na ça ba déjà. Te ba déjà na linga ba tala te par respect. Par respect. Et ça qui te appelle ba ndeko. C'est ça to lo ba kana. Voilà et à conscient que à ça l'erreur. À l'objet que ba limbisa ye ba ndeko so ba limbisa ye au moins les comme papa Cédric ba c'est papa Cédric ba c'est Deborah. On comprend. Au but qui na monde na bango no ba sala nzambe ba mekana makasi. Oui. La télé qui me semble moi ça son Afrique so pe maman abete so Cédric ça monter maman be abeta maman mara traîner abiso maman belé na bi héros yo. Tota maman mutakala. Maman comprend. Est-ce il y a un rapport. Non, on va vite à famille na vie non, mais toi peut-être na TV peut-être na décret peut-être na vie non, mais na pas beauté. Oui. Neno yebi. Na yebi. Peut-être vie non des garçons qui na lo bati so le ngani na ye, so le blanc peut-être non, rien na lo bati. Si ko yo ton bino bo va le on est comme papa Cédric, ça fait mal. Mutu ba si déjà c'est eza papa, eza Deborah. Deborah aza na bano azo encadrer kuna na kata majab. Et ça ça ya ko baki les amis, soit faut ça passer ma casse. Parce que na nzambe pesa makasi na soni wana akoka so yesu na face à bana majabu ati papa majabu ba jeune fille et to mona da mkongo papa mkongo pe moko automatiquement papa mkongo moko on a mo ba so on va côté chocolat donc mon chocolat vert ba couleur ébélé mais c'est bon donc c'est bon total qui mobima donc amalgame complet on dirait le moins chaud papa vous met la quitter. OK mais ba so bi o vidéo ya kala mais to moni pour la de king na Facebook biso na des et vous êtes en landé là mais ça na YouTube tu sais la cara biso to la muka na YouTube na Facebook so me kali kaboye ko to mo so mo mutaka to ka mabo zawa donc voilà nous sommes de cœur vraiment nous avons assisté maman Deborah tout ce que ça analyse belé tout ce qu'on condamné à azuté libanga zine ke chako seka c'est tout ce na YouTube ba to so kan la biso mabe to yebité donc ce qui les gars muninga tout ça va vite ça va neto va été azuté ça fait mal la maison Deborah état Deborah zani est-ce que Deborah a son courage à roter mes bananes na majab c'est qu'il faut ça à femme forte maman Sandra Mbouya moni mtakalana Rosini Kayiba moni mtakalana ba tout ma moni monyo ba ta communauté majab wana pasteur Michael ba ta kengela kia monaki donc ça fait mal nous avons assisté bango nous avons consolé bango na moment ondé il y a un moment où on va prière. OK. Et surtout dans le moment où on va prière, maman Deborah, na papa Cédric, ce qui
c'est erreur et ça la maka tout ça pas parfait toi ara na titre car que ba pasteur mais ba mutu tana makambo na ye na ma oba zata okota ba prier ba tuna nzambe qu'est-ce qui ne va pas na couple na biso na yanga ça bon pe ma Deborah autika pe papa Cédric te azana e mobali ne kitoko makasi. Merci, voilà. Merci de carré. Comme nous sommes vraiment dans cette émission, nous sommes quand Néné Botaï, la question, et ça Néné Botaï, la réponse est ça, il y a des carrés, pardon, l'homme de Boya, vraiment ma camarade. Tout soli quand Néné ça vraiment quelques personnes pour la bambote. Voilà, merci beaucoup à toi d'avoir pensé à moi Néné Botaï. Moi déjà des carrés Bachia, garçon sang, l'homme de Boya et Mohamed, n'a 1m70, n'a un pare-choc, n'a qui on m'embête katana. Il y a le bagou de bagou, n'a qui on m'embête, dans la sirne locale. Donc voilà un grand merci un grand merci à Madame Jackie Pos, Jackie na Madame. Madame Fosa, Madame Jackie Pos, Jackie, un grand merci à toi. Un grand merci au fils du trône, Rigen Ngoma, garçon Paris. Garçon à Paris, taille S de souffle. Il est fils du trône à la Chine. Rigen Ngoma. Rigen Ngoma. Taille S. Taille S. Taille S. Garçon Paris. Garçon Paris, il y a à Paris. Chola, il y a chinois. Chola, merci beaucoup. Merci beaucoup Batali Bisso. Merci à Nicole Mpoku de Madame Jackie Pos, Jacquina. Merci à Batali Bisso. Vous s'abonnez, vous likez, vous faites un commentaire. Mon numéro est plus 243 82 54 74 894. Plus 243 82 54 74 894. Merci beaucoup à toi Néné Botaï. Merci à merci de remercier notre émission vraiment pour s'abonner liste officielle TV beaucoup rendre des alara pour commenter émission et surtout pour partager vraiment émission on a moi na bino moi na ba maman leki ba yande kwa famille ba otu bolinga ngana Néné Botaï zo benga ngana ba conseil bo moi kana oto sa ba conseil bino pe bo edenga na partage émission bo commenter bo like vraiment yo sala ngabena nga bino to linga na biso parce que maman weza bongo to saka musala ba bia bijou la reine ba mbote na yo ya Nicole Bakata aussi ba mbote na yo ya bijou la reine bonjour na paperique Ange Maïcha ba mbote na yo ya bijou la reine mbote na paperique paperique sali Ange Maïcha ya na ngaka donc quand des alra côté to lobi mabe Néné Botaï na insiste toujours to za batu masala ke erreur te mutu ka nde mutu asala ke erreur côté tolobi ma numéro za wana na se tando la biso linga le baka bo bengi o sepe po benga de carré moko l'homme de Boya numéro wana pesi bo benga bo benga pe wana posa numéro na obenga ka nde za parce que to sa boulot moko émission na biso ya liste Nicolas liste pour na lelo esili awa Vamos embora pangilomba kwansaje yanditena epima kenwoso epangiambe lufufango walebisola vamos embora vamos Wolowo
kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore commis à 100 periques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV kitoko, rien à dire.